avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai eza masolona député ya lelo ya mukolo mwa lelo toza le 26 juin 2023 mukolo dépôt ya ba candidature ebandi banani ba déposer toyebi te toza awa polémique sur le propos du chef de l'État na Kasai à corriger en bongo à répondre en bongo ça va dans tous les sens. Polémique sur meeting ya opposition. Tomoni Martin Fayoulou batu bazate, o batu bayaki, Yemoko, président élu, beaucoup de choses. Masolona député. Pendant 7 ans, toza quand même na makambu ebele aussi ezali kota la société. Lobindenge tokitaki na quartier Lubudi, capable Fabrice Kassongo bomona ki comment et boujaki, mais sur ce plateau, vous allez découvrir un visage que vous avez toujours connu. Il s'appelle Maître Jean-Claude Katende. Aye awa. Akoye bisabiso aye kosala nini. Tomona nakamona nakanaye na ba réseaux sociaux mais boye umeli moi mouke. Je vais rappeler que Maître Jean-Claude Katende aza parmi ba piliers autres zaki na bango na bitumba oya changement ya mboka oyo. Awa tina libanda. Maître Jean-Claude. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, honorable Eliezer. Je suis en même temps content et émotionné que vous puissiez rappeler cette histoire récente de notre pays. Et ça a toujours été un plaisir de se rappeler les combats qu'on a menés ensemble pour qu'on puisse vivre ce qui est là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour des débats politiques. Où il y a la démocratie, je viens pour autre chose. Voilà. Je ne traîne pas. Qu'est-ce qui vous amène sur le plateau de Masolona député? Vraiment, je voudrais d'abord commencer par vous remercier, honorable Eliezer, de me recevoir. Je viens, comme vous l'avez dit, pour un cas vraiment qui nécessite le soutien de toute la société congolaise. Et j'étais content de voir votre empressement à pouvoir vous intéresser à ce cas. La personne qui se tient à mes côtés, c'est M. Josué, qui est le père d'un enfant de 14 ans qui est décédé à l'hôpital Bondeko dans des circonstances déplorables. C'est-à-dire que l'enfant a été totalement abandonné par les médecins qui avaient fait son opération, mais aussi par le personnel soignant de l'hôpital Bondeko. Et à un moment donné du parcours de ce malade qui est mort, c'est son père ici présent qui le prenait en charge et qui faisait même les pansements, alors qu'il n'est pas du corps médical. En ce moment ici, le dossier est au parquet près la cour d'appel de Matete, où il est en train d'être instruit. Il y a 2 médecins qui sont en détention actuellement, mais ce que nous déplorons, c'est le fait que les magistrats instructeurs subissent des pressions énormes pour que ces médecins soient libérés. Nous savons, et moi-même en tant qu'avocat, je sais que le magistrat instructeur a la liberté d'accorder la liberté provisoire à qui il veut, mais vu quand même la gravité des faits mis à charge de ce médecin et d'autres personnes, nous aurions souhaité qu'on laisse d'abord les magistrats instruire, entendre toutes les personnes qui sont intéressées par les dossiers, et à la fin seulement, il peut se faire la conclusion que les personnes qui sont en détention, les faits mis à leur charge ne sont pas graves et qu'on pouvait les libérer. Ce qui est grave, c'est qu'il y a même des autorités judiciaires supérieures qui font cette pression. Il y a d'autres personnalités de ce pays qui font la pression dans le même sens. On ne peut pas croire un seul instant que la justice ne puisse pas s'intéresser au cas des pauvres, des gens qui n'ont pas de moyens. Mais que tous ceux-là qui peuvent commettre des infractions, tant qu'ils sont soutenus par telle autorité judiciaire, soit par telle autorité politique, ils peuvent facilement s'échapper à la justice. Nous pensons que ce n'est pas juste, c'est pour ça que nous avons pensé que votre tribune pourrait être
une opportunité pour nous de mobiliser les Congolais, les autorités qui sont encore conscientes du besoin de la justice dans notre pays, de faire en sorte que cet enfant puisse quand même, et ses parents, obtenir justice. C'est vraiment le message élémentaire. Les détails pourraient vous être donnés par le père, mais je voulais quand même poser ce décor, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « mais il y a la présomption d'innocence ». La présomption d'innocence veut tout simplement dire qu'il faut qu'on donne à la personne qui est mise en cause la possibilité de s'exprimer. Cela ne veut pas dire qu'on peut libérer n'importe qui au nom de la présomption d'innocence. Donc ce sont des faits qui ont été portés à la connaissance de l'ASADO. Vous savez que l'ASADO, c'est une organisation qui accompagne toute personne qui est victime de violations de ses droits. Et dans ce cas ici, c'est que nous nous demandons qu'on laisse à la justice faire son travail. Si les magistrats arrivent à la conclusion que ces personnes sont mises en cause pour des faits qui ne sont pas vrais, on va les libérer. Mais qu'on laisse d'abord la justice faire son travail. C'est tout ce que nous demandons, sans interférer sur la décision que le magistrat pourrait prendre. Il ne faut pas que les gens qui sont hautement placés, qui ont des frères et des sœurs à des postes de responsabilité, quand ils commettent des faits infractionnels, qu'ils puissent bénéficier de ce positionnement de leurs frères pour s'échapper à la justice. Ce n'est pas bien. L'enfant qui est décédé avec quel âge? 14 ans. 14 ans. À l'hôpital Bondé. Combien de temps l'enfant a passé là-bas? Il a fait quand même beaucoup de jours. Mais je voudrais préciser un fait très important, c'est que l'enfant est venu avec des plaintes, des douleurs au niveau du ventre. Les médecins ont dit qu'il fallait faire une opération et aussi une radio. C'est que le père a fait en pourvoyant aux moyens qui étaient demandés. Mais fort malheureusement, la radio n'a pas été faite. Mais quand même, l'un des médecins a décidé, en dépit du fait que la radiologie pour laquelle on avait payé l'argent n'a pas été faite, de passer à l'opération. Après que l'opération ait eu lieu, on a constaté qu'elle était mal faite. Quand l'opération est mal faite, on ne peut pas demander aux parents de l'enfant de pouvoir payer encore pour une deuxième opération. Si l'opération est mal faite et que les médecins le constatent, c'est de la faute des médecins. C'est à eux de reprendre le malade, de pouvoir opérer pour que chaque chose soit faite selon la règle de l'art. Fort malheureusement, comme le père n'était plus en mesure de payer pour la deuxième fois la même opération, ils ont abandonné le malade. C'est inimaginable. Tout en étant à l'hôpital là-bas? Oui, tout en étant à l'hôpital. Ils ont abandonné l'enfant au point que, parce qu'on avait opéré au niveau des intestins, mais au point que les selles s'est dispersées dans tout le corps. Et c'est le père de l'enfant qui s'occupait de tout ça, dans un hôpital, où le malade a payé pour qu'il soit pris en charge. Et les médecins et les personnes soignantes se comportent de cette façon-là. Et ceux qui interviennent pour qu'on les libère, ils doivent avoir du cœur quand même. Maintenant, les deux qui sont arrêtés aujourd'hui, ce sont-ils les responsables directs ou bien sont-ils qui étaient intervenus, qui avaient opéré l'enfant, ou c'est sur base de quoi vous avez sélectionné les deux messieurs? Non, en fait, il faut comprendre Ouais. que quand ce genre de faits arrivent, il y a des responsabilités à plusieurs niveaux. Ouais. La première responsabilité incombe aux médecins qui se sont occupés directement de l'enfant. Ouais. Et les deux sont les médecins qui sont occupés directement de l'opération de l'enfant. Mais il faut savoir aussi que le médecin directeur de l'hôpital doit être aussi entendu. Parce qu'à ce niveau, ils ont des réunions concernant tous les cas là-bas. On doit savoir, quand lui avait appris que l'opération n'a pas été refaite, quelle a été sa position? Pourquoi a-t-il laissé et les médecins soignants et le personnel médical dans une situation où ils n'ont pas fait correctement leur travail? C'est une responsabilité de sa part. Mais il y aura aussi la responsabilité au niveau des infirmiers et des infirmières. Parce qu'en fait, les pansements, ça ne relève pas du médecin, ça relève des infirmiers. Pourquoi eux aussi, ils se sont abstenus de prendre soin de l'enfant? C'est en fait toutes ces questions-là pour lesquelles nous avons besoin qu'on puisse élucider. Mais aussi, nous avons un souhait, compte tenu de la manière dont les choses se sont passées. Il y a même un médecin de l'hôpital Ngaliema
qui était passé là-bas pour visiter quelqu'un d'autre, et par inattention, il est entré dans la chambre où l'enfant était alité. Et il a trouvé que son père était en train de faire les pansements. Il pose la question, mais tous les ventres de l'enfant est ouvert. Qui êtes-vous? Et il lui dit, non, moi je suis le père de l'enfant. Le médecin était étonné. Il a appelé les autres pour leur dire, mais on ne peut pas accepter ça. Si vous n'êtes pas à mesure de le prendre en charge, vous me le donnez, moi, je vais l'amener à l'hôpital Ngaliema, on va le prendre en charge. Ils ont refusé de le faire. C'est pour ça que nous pensons, soit ils ont mal fait leur travail, soit ils sont allés couper des organes qu'il ne fallait pas couper, et c'est pour ça qu'ils ont refusé de transférer l'enfant dans un autre hôpital. C'est pour ça qu'on ne découvre pas ce qui a été fait. C'est pour ça que nous disons, dans le cas d'espèce, l'autopsie doit être faite. Comme ça, on va savoir un peu qu'est-ce qui s'est effectivement passé et qu'est-ce qui a fait que cet enfant jeune, vous êtes père, vous voyez, vous avez votre fils de 14 ans qui meurt dans ces conditions-là, tout simplement parce qu'il y a eu des individus qui n'ont pas pris à cœur leurs responsabilités et ils ont mal fait le travail parce qu'ils le reconnaissent. Ils ont demandé à ce que le père puisse payer encore pour la deuxième fois, c'est qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient mal fait le travail. Et dans ces conditions-là, un Congolais qui peut être utile pour ses parents et pour notre nation est décédé. Et ça, il y a des personnes qui se comportent en protecteurs de ceux qui ont mal fait leur travail. Il faut tout simplement qu'ils s'expliquent et qu'on tire des conclusions s'il y a eu vraiment faute de la part des médecins ou pas. Qui sont arrêtés. Qui sont arrêtés. Mais il y en a aussi d'autres qui sont arrêtés actuellement. Actuellement, il y a le médecin Maouéja qui est arrêté, Mbeza qui est aussi arrêté. Ok. Je peux alors discuter avec le parent. Dis-moi que vous ayez un mot à ajouter avant que je ne pose des questions à non, je pense que j'en ai trop dit. Merci. Sinon, la ZADO va bien? Toujours au front. Prochainement, on va discuter je suis des combats que nous avons menés aussi, de l'évolution des... Exactement, de la situation actuelle. Ouais. Très bien. Merci, maître. Merci. Voilà. Je pense que Bobandi Koyoka moi muke dossier ezaya mwana moko mwana wana azalaki na 14 ans azaki âgé de 14 ans balobi bamema ye na hôpital likambo ye lié maître Jean-Claude Katende oya Zado auti ko expliquer na français parce que nde munoko ye a maîtriser tozo tuna papa ya mwana akoka ko expliquer biso dans peu de temps parce que tokola la wate tozana ba makamususu po nakati na sima awa il faut totier la bino double image ya marche ya Martin Fayulu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a meeting ya vienanga Martin Fayulu Madidi nakoya ko luka ce qui n'a coaché la bino image ya chef de l'état na Mbujima, ce qui crée ba polémique et tomeka ko sala mo analyse muke tolobela makambu ya début ya dépôt ya ba candidature oyo bandi lelo ba bazo rêver ba mususu ba tweeter o kadi malobi probablement te papa ba bandi ko déposer ba candidature ba élection na mboka na biso tambola kaka ndengwa 2006 ezalaki ekosalema te salim 2011 biso to bandi wana jeudi serveur tozo tambola na boulevard awa ya 30 juin et ya kosalema kaka 2018 machine à voler après kaka biso moko wana tolobi oh victoire ya biso kaka na machine yango ya voler wana même awa ceux qui sont distraits vont rester distraits les élections vont se tenir qui ne kotika candidature na yo bao bazana na provision balobi bango bali ananu o bazana ngonanu bakoya kozonga na 2028 eza eloko ya malamu mbote ndeko mbote mwana kololo pango kombo nani kombo nanga Shabani Arubu Josue Mutajiri wa Mungu. Ah papa bongo kombo mulai boy bandela nani Shabani Arubu Josue Mutajiri wa Mungu. Wana nyusu za kombo bien za makambo zolo banakacha makambo ezali kombo
Mutajiri wa Mungu eza kombo. ezali kombo papa. Mutajiri oloba Swahili. Nalobaka. Swahili wapi ya Lubumbashi ou bien ya Manyema? Ya Manyema. Wane zoka na ya kwetu akutoke boy. Ndiyo. Shoka ikalungua mpini kabaki. Mpini kabaki. O kambele mbele. Ndiyo. Kambele mbele. Ndiyo. Sawa. Ok. Maître Jean-Claude Auti Koloba. Yo ebisa biso nini eyeli yo nini ememi yo aw. Okende mulai mingi te olobi l'essentiel dans peu de temps na tuni au moins mituna na tiki ok. Merci mwana kolo lopango. Ya liboso nano na pesio merci koyambanga na bisika oyo. Ya mibale pe na pesio merci parce que na makambo ekomela kinga komona député ya solo oyo eli de peuple oyo ayaki ko visiter atindaki ata bato koya ko visiter nga na ka oyo nazaki na mwana na hôpital ezalaki yo na remercie nano na pare oyo ya mbongo tindela kanga meme ya bakisi ya mwana. Merci. Bon, likambo ekomelaki nga ya mwana parce que mwana ndenge boti koyoka awa Maître Jean-Claude Auti Koloba mwana vraiment azalaki abandonné. Mwana azalaki abandonné na sens nini? Tango basali mwana opération 6e jour après opération basalaki opération batiaki poche mupanzi. Poche mupanzi wana ezalaki poche ezalaki prévu abanda kosala sel na poche wana. Mais yeko koma 6e jour mwana ole asala poche asala sel na poche wana ayeko sala poche na nzela ya Nice nzela normal. Alors infirmier tozaki na kati ayeko loba wi non papa lokola mwana oyo asali sel boy c'est-à-dire opération esalemi bien te. Tango mususu lobi bakozonga na ye na salle ba réopérer lisusu. Alors natikalaki na image wana 7e jour tango médecin maweja aye ayebisinga non mon frère kobanga te opération leki nango bien ngana bi non opération leki bien bino botie poche mupanzi au moment où mwana sumbi na se il faut otala ngo bien non opération za bien tito yeko continuer ba jour après 10e jour babimisi mwana na salle de soins intensifs eloko ebangisaki nga yango wana. Or soki mutu alungwe na salle de soins intensifs bapesi chambre mosusu c'est que évolution ya bien ezali. Mais bango évolution ya mwana nanga ezoya grave babimisi mwana na salle de soins intensifs bapesi nga salle numéro 13. Nalandi ba médecin Mbenza na maweja nga na bi non opération ya mwana eza mabe et dede sel ole banda ko bima na poche obotiaki ekomi ko bima sikoyo place obatiaki opération place batongaki nde sel sikoyo bandi ko bima soki ba osala pansement okomona basinga ebandi kolemba na sel wana ebandi ko fu pote bandi ko fungwa na bandi ko ekolanda ba médecin jamais bazo ibsanga kaka non opération za malamu tina yaki kosala effort ngana bi non na benga pe batu mususu oyo na yebani na bango batala nano kaya mwana oyo parce que nazomona suspect na hôpital oyo. Alors tango na yaki kosala effort ya kobenga ndeko médecin oyo ya Ngaliema médecin Ngaliema yeko solola na docteur Mbenza par téléphone ayebisi docteur Mbenza lobi kaya mwana wana ezosenga nini vraiment. Docteur Mbenza lobi non en tout cas kawana eza nango bien mais le problème anende ezosenga nde ba moyen pona ko revoir opération. Ayebisi obi opération et c'est compliqué quand Docteur Mbenza lobi non 7e jour nde tomona ki complication wana. Médecin ayebisi non bonde ko eza hôpital oyo à l'époque eza hôpital social. Pourquoi mwana na 7e jour même biso wana clinique Ngaliema soki muto osali muto opération de premier jour même jusqu'à 30e jour soki opération est compliquée ezaka charge ya hôpital c'est hôpital nde ko revoir ka wana mais ndenge nini bino kozoloba ke ezosenga ba moyen ya papa ya mwana ezalaka te bo revoir baboya balobi jamais toko revoir te et les médecins aye koloba omoni ndenge eza boy soki
problème et se manifester pour na ka ya mwana wana nga na kozala premier médecin oyo na kobima contre bino même na niveau ya justice na kotika mwana mobali wana te na toko samba na bino jusqu'à justice. Alors bango bamonaki yango netige lobi nango nde yesu plus pire bazaki kosala mwana pansement tango bayokaki kaka médecin wana a reprochaki bango totalement na ba infirmier na nde ba isolé nga na chambre on azalaki bazo passer lisusu te batiki basundoleli nga mwana, c'est-à-dire tango basundoleli nga mwana tellement ezalaki système mwana soki banye tondani na libumu azopema bien te, il faut kosala pansement kovide banye wana kosokola ye nde okangie babandage wana ozosala ngo yo moko nga moko. J'ai tout des images et des vidéos na kati ozalaka kotindela nga pe babiloko mosusu. Voilà, ouais. Voilà. Siko tango d'ailleurs mwana tango bazaki kosala ye bapansement wana babandaka kobimisanga libana bazaki kolingana mwana pota ya mwana te mais jour o bayaki ko abandonner mwana namu depuis tongo ti 12 heures nazo benga ba infirmier bazo boya balobi benga médecin na yangaliema aya ko soigner mwana na vandi mwana ye moko ayebisinga papa oza papa nanga ko banga eloko te bango bayebi eloko oyo basi basali na nzoto lokola baboyi wana mwana ye moko azoyebisanga mwana azaki na âge ni 14 ans. Dieu merci ayebisinga papa kotika nga boye te nazoyoka étouffement yaka nalakisa yo ndenge basalaka obimisanga ngabi wana nazobanga parce que depuis nabotama nasala pansement te nayebi mpe ndenge basalaka te nakoti mwana nobi papa tindika porte natindiki porte mpo nazalaki na salle wana nga moko navandi mwana ayebisinga papa fungola mai wana parce que mai moko ezalaki serum miste wana ezalaki likolo bafungolaka yango bon nayebaki mpe kofungola yango te mwana alobi non papa kofungola bongo te fungola yango boye kitisa yango na se ntango na kitisi na se namoni mai ezobima na tiyo alobi wala ndenge mai ezobima na tiyo wana zwa sikoyo ba coton wana banda sikoyo kolongola yango ozolongola zwa mwa chasser tia na chasser après obandi kolongola yango tango nazosala mwana ye moko azolakisanga ndenge babandaki kosala pansement tango sikoyo na bandi kosala mwana alobi papa oyo eza ba témoignage pe ezali ayebisaki nga des termes alobi eza témoignage pe ezali preuve non ba témoignage na sous forme alobaki oui témoignage na ba preuve ya vie oyo ezoko se passer en tout cas sala effort makasi lokolo za na téléphone Android bandaka ko filmer nga soko zo salanga pansement nanabi namona ki yango bien te ngabi nasali nano premier pansement tango nazosala bi papa ozoyoka te filmaka ngai et voilà alobaki eza ba témoignage na ba souvenir filmaka ngai ngana bi bon lokola mwana pe alobi aza pe na raison nazwi téléphone nanga nakomi kotia na mir natia yango na mir natie vidéo siko mwana alali nazo faire soigner mwana soko tali ba image nanga mingi nazaki kosala chaque jour soki nazosala image nazolobaka bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka papa Fati Beton toza na état de droit tala makambo ezolekelanga na clinique bonde na ye nafutaki mbongo nanga nyonso mais tala makambo ezoleka batikelinga mwana nga moko nakomi kosala pansement botala makambo ezolekelanga ba médecin ba minganga basali opération ya mabi mais po ba revoir opération ba compliqué nga botala makambo ezoleka siko soki na silisi nakangi mwana esili okoyoka mwana bi papa lakisanga video filmaki nga na bite nakolakisa wana ba image wana ozana alors tango nazosala ba pansement wana alors mwana ayebisinga lisusu alobi papa
omoni ndenge za boy. Ah papa, pourquoi okotaka na salle d'opti? Il fallait que okota na salle d'op. Makambo ba minga ngana basala kinga papa, il faut funda bango. Ide kutu ya kufunda bango e utaki pa ya mwana. Alobi papa batu oyo il faut kufunda bango. Ngana bi problème nini elekaki na salle d'op? Alobi papa na salle d'op tango bakoti na ngai bazalaki groupe ba médecin mais bapakola kinga na ebite soki anesthésie soki nini bapakoli ngai baopakola nga na libumu bapakoli nga na mutakala tango bapakoli nga esali nga pasi na leli tango na leli baseki siko koseka o baseki médecin mosusu ayaki akotaki wana nde azaki mokolo na bango nyonso atali ayebisi yango pona nini bozo sala mwana boyo oyebike mwana azoyoka pasi bino bozo seka abeti moninga na mbata tango abeti moninga na mbata moninga na wana ayebisi non eza erreur ninga na yebisi bango abi bon ok likambo eza te lokola mwana kolo lopango asi atindi bato awa baye kotala biso bavisite biso bakokangama tokofunda bango na justice bakokangama mwana pe alobi papa funda bango bakangama naza pe na image wana parce que tango mwana zolo bande voilà naza nango après esili mwana yeko yebisa nga alobi papa vraiment naza kolelaka te soko ozosala nga pansement koregretaka pe te oyo eza batémoignage kangaka motema tina kontinaki nazosalaka mwana bapansement nga moko okomona naki kosomba compresse stérile chose grave na infirmier bakomi koassocier nga bon ndenge ozosalaka mwana na pansement en tout cas eza bien omoni pe ozo dépenser trop soki moyen ezali toza na compresse ya minene wana opesaka biso ka mbongo tosombi yango parce que wana to stérilisaka yango après tokateli tobandi kopesa ngana bipe problème pe zati na kozo ya binoti lokola boboyi kosala mwana pansement na kosimba biloko na binoti ata soki nazo dépenser na kobandaka kosomba likambo ezati jusqu'à ce que mwana ye kokoma samedi ya le 13 mai mwana na tongo ayebisi nga alobi en tout cas sala effort papa bato oyo eza pasi est-ce que si ofundi bango na justice nga nalobi ndenge eza boye nazobima awa nakende kolela ta mama Marthe po atalela nga ka oyo nde nabimaka nake 10e ri tango nake 10e ri nake okutana na bakombata tango nakutani na bango bayebisi nga papa oyo ozoluka mama pona nini nga na bino na problème moko très sérieux bandeko na nga bosunga ngai clinique bondeko babomeli nga mwana za na état moko très critique soki nalakisi bino baimage awa ekosala bino pasi bakombata balobi lakisa nano tango nalakisi baimage na telefone batomboki balobi jamais il faut tokende kaka kozwa mwana nga nabi naza na mutu kutu aye mama wana azozela mwana alobi ke soki tobimisi mwana azokende na ye na clinique ngaliema mwana azwa soin gratuit mais na clinique bondeko baboye kopesa biso na mama wana parce que mama moko ayaka ki azwa mwana wana ba médecin bondeko baboyaki mbenza alobi po tozwa mwana oyo obima naye il faut pesa $900 mama yebisi abi non boyokela nano ata papa omao anyokwami mingi na mwana naye to sauver ame ya mwana oyo soki mwana oyo akufi intérêt na bino eza nini abi biso awa tozaka na perte kutu te soki akufi tozwi ye totie na morgue ye nde akoperde parce que tango akoya akofuta mbongo ya mbeto akofuta pe mbongo akobimisa ye na morgue mama wana alobi bobosani prestation ya serment oyo bopretaka lelo ekomi nde mbongo liboso esala mama wana pasi abima akenda nde bakombata batale babi te il faut tokende parce que na bondeko wana toyebi moment moko boendeko na biso moko abelaka
tokendaka kobimisa nde par la force wana eza baje na bango bondeko balingi koboma batu trop tango siko babandi kotelema to bandi koya nde mama moko mama tete abengi bakombata babia mama social ça va papa kendo solano na mama social mama wana tuni papa problème nini nalakisi kaka ba video mama wana bandi kolela lobi te o makambo oyo il faut kofunda nano bango na justice mama wana ebisinga bi ngana ebisi mama eloko nano na ye naza besoin na kutana mama Marthe parce que aza mama soki nalakisi ba image oyo peut-être lelo mwana nanga ozwa solution peut-être akotinda bato babimisa mwana wana akende ozwa son alobi te tokende kokutana na garde du corps na ye peut-être akiolokisa ye toki okutana na garde du corps Jojo ayebisi biso alobi lakisanga ba image tango na lakisi alobi makambo eza nano okutana na mama te il faut ko saisir non justice bato il faut bakangama nde baye kotinda biso na parquet ya Kalamu epa ya magistrat KKM tango na komi epa KKM ayebisinga problème eza nini na expliquer kaka ndenge nazo expliquer KKM alobi papa est-ce que yo penza makambo ozoloba oyo épreuve nini ezolakisa ke yo ozali kosala pansement ou bien nini est-ce que makambo ozoloba ata bakangi ba médecin akobimaka parce que biso tolingaka ba épreuve ngana bi nyonso ka ndenge nazoloba omoni ka nde na telemi tout naza nango na ba téléphone nanga abi yo zana image o mwana sumbaki après 6e jour ya opération mwana sumbi na se ozana image wana na video wana lakisanga na lakisi alobi bongo zana image oyo mwana banye zobima ye mwana zolela o ndengo zoloba mwana zolela fati beton sunga ngai tala naze susu na zozo esu ba soin te ba abandonner ozana imangana binaza nango lakisa na lakisi ayebisinga bongo ozana image oyo zo sala mwana pansement oyo muchopo ebimi ya kopola ozolongola ngo na coton penza boye libompolenga binazana lakisa na lakisi na bandi ko lakisi su ba video moso be eza ebele pardon tika ko ebisanga lobi omoni dossier oyo soki to convoquer ba médecin awa eza risque pona yo parce que yo ndo za garde malade ya mwana na hôpital to ko sala effort nano avant ko convoquer bango il faut to sala effort nano to bimisa mwana na clinique na bango soki to bimisi ye yo pe obimi wana tokoki ko landela bango po to kanga bango po soki to kangi bango etake yo za na hôpital na bango ekozala je muke peut-être bakoki ko sala o mabe alors de tango na ekozonga lobi nango nde mwana akufaka geste ya liboso ona mona ki geste grave mwana kaka tango akufi parce que mwana akufaka dimanche ya le 14 na 4h du matin na bengi mama na ye na ebisi na lobi en tout cas sala rapide lobi yaka tôt matin donc ba 5h yaka na kobima parce que na bwaki ko ebisa ke mwana akufi tala ka ba mama na lobaki aya na tongo makasi parce que na yebaki ke peut-être ba 6h bakoya kozwa corps ndenge bazwaka corps batia na mort parce que nazalaki penda na bondeko na sali 2 mois na yebi makambo nyonso ezoleka na kuna na babibembe na ndenge bato bazo souffrir vraiment mwana kolo lopango soki nzambe asungi yo vraiment il faut sala effort makasi boleka quand même na basale wana okoyoka nde kuna za centre ya ba criminel bakuluna oyo to mona ka bango na quartier oyo kuna nde ba médecin donc mawana mutute ozo somba meme bakisi na oyo moko ozo somba mais soko za distrait baibio bakisi ozo discuter na bango ozo ka bazolo babi papa biso tokolia yo awa na bondeko bafuta ka biso te toza ba 20 quelques mois impayés to vivre kaka boy awa il faut ko fungola miso soki osombi kisi ezala carton ya bakisi ozo tambola nango soki ba bengi yo na malade ke ba ozana muta malade ba bengi yo ayo zo kisi oye na carton ya kisi soki o déposer ata carton ya kisi bo okay okoya kokuta bakisi ya cher bazwizwi okotunana
bango moko bazoyebisa obe papa awa blague te. Alors tango ye kosalema nazozela mama ya mwana aya ndenge na sololaki na ye nayebisaki aya tongo makasi vers 5h du matin naye komona basécurité ya bondeko bakotelinga na chambre oyo nazalaki parce que nazalaki kolela directement bayebisinga papa awa makambo ya kolela eza te yo ozalaki moto ya makasi obengelaki biso bato ya Eliezer bayaki awa oye kobengela biso médecin oye kobengela biso mama mosusu awa na minute oyo mwana akufi tozeso na tana awa te lekisa biso tozwi mwana tokotisi na morgue ngana bite mwana nanga okota na morgue sikoti bozela mama na ye amona ye ata amona te ebembe baboyi tindenge na zabwe na shoki na lokoto bamenasanga bakweisanga na se na tutana na porte wana ya libende na koya na se bazwa mwana bakotisa na morgue tango bakotisi mwana na morgue ngana lobi ok problème ezate bopesa ngata jeton ya morgue baboya balobi tokopesa yo jeton ya morgue ti kende kufunda biso parce que yo obengelaki biso batu awa kende kobenga batu na yo wana bazwela yo jeton ya morgue ngana lobi bon bolobi ndenge wana na yaki na clinique bondeko mwana nanga azobela na luki moyen nyonso nakutana na médecin directeur boboya na luka médecin directeur boboya mwana nanga yo ya kufi na senga jeton ya morgue bo compliqué nga ok na yebisi bango bisava nga na kofunda bino na justice alobi papa justice nino kofunda biso ba magistrat nyonso baza ba poche na biso bondeko eza institution munene bakotikala kokanga bondeko te pona un individu nga na lobi ok merci na kokende na justice nga moko nazali kosala mwana pansement bo ozalaki komona lobi yo ozalaki kosala mwana pansement ozala na baepreuve ndenge okosamba leta kosenga baepreuve or bayebi teke tango nazali kosala mwana pansement nazaki kofilme bayebi eloko wana te naye kobima naye kokutana na maître Jean-Claude na expliquer ye ka tango na expliquer ye kutu pour le moment nzoto amwana ezate eza kaka na morgue wana na morgue na bango jeton mpe bapesa yo ti lelo bapesanga te ti ndenge naza boye nayebi mpe eta ya koro yango mpe soki bakunda soki ezali kuna lokola dossier yango ekomi na maboko ya l'État en tout cas nde tokoyeba vérité nyonso soki koro wana ezali soki basi bakunda lokola mpe bakangi bango nde tokoyeba nde ye kosalema ke maître Jean-Claude alobi kende na parquet ya 4e rue kende kokutana magistrat nyonso kaka kokuta ye osexprimer attendre yo soki obimi obengi ngai nayaki kobima wana na bandi parce que depuis na botama na samba te nayebi ndenge bakotisaka o plainte na ba magistrat nayebi yango te nakendaki kaka maboko na makolo tango nakomi na bandi kotala basale ya ba magistrat naye kose tombe na koti na bureau ya AG Kitambala tango na koti atalinga monsieur yo uti wapi nga siko na telemi na porte abandi kotuna nga yo zana oye kosala nini nga bino na yepa na yo oye pa na nga batindi yo nga bite batindi nga te siko oye nini nga na bina ye kofunda ba minga nga ba médecin abi yo oye kofunda ba médecin wapi plainte nao nga na bisite na ende pa na yo ndo kolakisanga ndenge nini basalaka plainte parce que nga na yebi na nga makambo wana te bongo bayaka kofunda batu sa plainte problème yango ezani baminga nga basali nini nga bino babomeli nga mwa papa makambo nini yo za na ba preuve babomeli o mwana nga na bina za nango expliquer nga makambo na expliquer ye ndenge nazo expliquer yo AG Kitambala lobi non ce n'est pas normal yo moko zo sala pansement na kati ya clinique bondeko clinique wana ndenge toyebi o sala ba pansement pe ozala na ba image bo batika yo zo filmer nga na lobi
tango nazaki ko filmer bazaki omona pete parce que nazaki isolé na chambre o nazalaki soki ezalaki chambre toza bato ebele ba malade nalingaki nakoko filmer te nazaki ba isolaki nga pe bazaki okipe nga lisusu te abi non nde asimbi nga na ye moko age kitambala tango ayoki sali passe asimbi nga na loboko akotisi nga ti epa ya PGR alobi ndengo expliquer nga expliquer pe chef ayoka makambo yebisi nga bapesi nga kit PGR avandi alobi kobanga eloko te expliquer malembe kozala presse te expliquer ayoka na bandi ko expliquer PGR tango na expliquer PGR atuni est-ce que ozana ba image nyonso nga na lobi ndenge kaka nazoloba awa kobanda premier jour mwana nanga ayaki na clinique bonde na ndenge mwana nanga akufi na dernier geste na ye ya suka ya mwana azokufa eza na telefone nanga alobi mais c'est grave atali alobi bon abengi inspecteur Basele abi kende na ye pa age kitambala ba attendre après bozwa ba élément nyonso age kitambala na kome pa na ye abengi Basele alobi Basele yokaye après apeso ba élément nyonso comme ba épreuve to benga ba médecin bondeko wana il faut ba ya ko répondre alors nde Basele aye ko attendre bango chose grave na pesi Basele dossier asali nango 2 semaines évolution ezati jour ezaki ke to sala confortation na ba médecin bayaki depuis 10h 14h naza libanda nazo benga Basele azo yambanga ti tinga moko nazwi courage nga na bitin na kovanda ti 15h ndenge ba médecin na moni mibale mbenza na maweje basi bakotikati siko bazo zelisanga ndenge ni nde na ye kokote pa ya age kitambala moni nga abi papa olobi nini nga na bi non age depuis na yaki me ba médecin faut to sala confortation abi me baye nano tenga na bi bayaki depuis 10h baza wapi na bi baza ko ne pas inspecteur Basele chose grave age kitambala akamwe abengi Basele atuni Basele bato wana baye ka eza grave ozomona ka o eza ka moko très compliqué eza dossier munene mort d'homme en plus ba épreuve ezali ba image ezali ozozelisa bato wana nini osi attendre bango kanga bango ya lobi chef nazoko kokanga bango te po nazozwa ba appel ya ba autorité bazolo bakato libérer bango abi jamais ba autorité wana bazotinda yo o libérer bato yo ba moni nano ba image te mutu azana bana soki amoni image yo ata soki mutu wana zande konaye akoloba non ba mériter prison il faut bakanga ti ba ayebi ko yebisa Basele introduit dossier na niveau ya secrétaire ba travailler yango après dossier yango ba travailler et kokota na age kitambala azui ba médecin tango attendre bango aye ko yebisa bango alobi vraiment bino nde bobomi mwana wana parce que ndenge kaka bosambi bozana tort makasi vendredi nde ezalaki comme confortation nga na bango vendredi age kitambala bengi nga médecin Maweje oyo aoperaki mwana avandi atuni docteur Maweje alobi oremarkaki quand opération ya mwana est compliquée Maweje ye moko a répondre age kitambala abi non na remarkaki 8e jour après opération honorable makambo nazo yebisa oyo ndenge Maweje asambi na dossier donc ezolekela nanga parce que Maweje kobanda de 6e premier jour o opéraki mwana ti 15e jour atikala koyebisa nga teke opération compliquée mwana ou bien non abandeka koyebisa non ça va opération za bien nga kutu na oti impression mais na kamwe na dossier ke koloba non 8e jour bon voilà nalobaki tokolala wate merci pour le moment baza na boloko c'est ça oui baza na boloko na parquet à 4e rue
basali combien de jours? Lelo tozokende 6e jour. Mwana kufi kombo na ye nani? Shabani Amisi, Dieu merci. Olobi azaki na 14 ans. 14 ans. Aza 40e ya bana na yo? Ye aza 4e. 4e ya bana. Oui. Pour le moment, corps ezana nukuna. Eza kaka kuna na bondeko. Maître Jean-Claude alobi ke bazo sala siko bango pression pour ke ba libérer bango, c'est ça? Oui, oui. Bazo sala bango pression. Boye bindenge nini ke bazo sala bango pression? Bon, pression de coup de fil parce que jour wana nano tozalaki bazo attendre bango magistrat oyo azo sambisa dossier wana azalaki bien te. Coup de fil tout le temps, coup de fil. Alobi papa, dossier no eza grave, tala ndenge bato bazo benganga na dossier. OK. Otali caméra oyo. Opesi message na ba o bazo landa yo sur dossier ozana. Vraiment merci mingi na ba oyo nyonso bazo landa ngai. Vraiment surtout ya liboso na pesi mbote na tata mokonzi ya ekolo. Ya mibale na pesi pe mbote na mama Denise Nyakeo. Boza baboti ya nation. Na ba oyo nyonso bazolanda nga etake famille na ngai. Vraiment likambo oyo esala bino pasi te tango bokomona ba image. Pona moni na yebi pe bato ebele soki ba moni ba image oyo kosala bango pasi. Mais boyeba ki bondeko eza bien te. Honorable, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tomonaniti. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà. Il fallait lui accorder la parole, ce monsieur. Il fallait qu'il parle. Azaki kotine de langa ba image tous les jours, il y a moi nanaye. Deux fois, il y a les choses. Ils ont ça la passe, l'enfant 14 ans. Et Boulandi, comment il a relaté calvaire oyo amoni kuna. Toluka ndenge nini ya kokende kuna. Totinda ba équipe na biso kokende kuna. Mais je suspecte quelque chose. Justice ekosala musala na. Heureusement que nzoto, espérons que nano ekundamite et que bako remplacer nzoto amwana wana te na nzoto mususu parce que Kinshasa ekomi na makambo ebele. Et qu'on révélait peut-être ba makambo mususu. Est-ce que ce passe que opération le kaki mabe de babloka ki mwana baboy ko transférer ye ou bien peut-être que moi organe moko longwaki et que na makambo mususu. Je suis en train de réfléchir lokola mutu atangate talaka biso ba villageois. Est-ce que zaka pona opération ezwaki malamu te to ezak que balongola ki plan moko et puis balobi moyen ceux qui totinde côté musu ba ko constater que l'enfant n'a plus d'organes. Kana ebité bande konanga c'est ça Kinshasa Congo na biso nde yango wa batu bazanga mawa awa même ceux qui okweyi mutu akotombola yo azate mie wo ba filmer yo bakende ko tia na réseaux sociaux tango zo bela wana bango bazo welela ko filmer mawa ezali susu te mboka ba polémique mboka ba problème à tous les niveaux mutema mabe komi ya kosakana te na mboka oyo pasteur Kabundi Wales alobi tango azo pesa témoignage ya mwana moko abotami azana problème et puis azo insister sur mutema mabe eza compliqué et c'est grave maintenant. Ce qui nous étonne dans tout ça eza ya que okomi tuna nani asambelaka te. Dimanche, tout le monde à l'église. Le soir, tout le monde dans des boîtes de nuit. Ngonga politique, tout le monde instrumentalise tout le monde. Kata ye licheti, boma ye kuna, tchele poison.
Donc nous sommes dans une insécurité Yakosakanate. Et quand j'essaye de montrer aux gens que bande konanga tozo kende wapi na mboka o depuis to bandakia avant izalaki polémique entre Ferre na Fali batu babandi Ferre Fali bandeko nous estimons que ezala Fali ezala Ferre c'est la richesse ya mboka na biso na domaine ya musique bango mibali et biso neti ba biso jamais na kokota okutanga na polémique wana te kuna na kotaka te yango zomona batu balinga ko benda batu soki ndeni toye na ndenga politique le centre n'est pas le bien-être de notre peuple hôpital lokola bondeko boyoka niveau soki ezaya solo oyo mwana mobali oyo alobi je pense que bozaji koyoka chair de poule oui chair de poule. En politique, ce que vous avez mutema mabe ko ça la politique était. Politique est un monde ya bandoki te. Bato batanga politique, bayebi ke za monde ya banchorte. Eza ba opportuniste ote ake awa, o komona mutu ye moko wana. Mobutiste, akomi kabiliste, alongwe akomi Tshisekediste. Ce qui Félix alongwe awa, oyo akoya wana, ayepe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Namoni deux images. Mususu balobi Fayulu asali mpiaka. Wana pe azui image na ya musika zo sala boy. Bande ko nangai botika kama makambu ya ko sala nini. Il faut qu'on kende na réalité moko boy. Je vis ces images, je ne sais pas si la régie va nous montrer. Moto oyo achaki ba candidat nyoso makali na 2018. Et le même Mobali, les commandants du peuple, sont candidats, charge le Congo. Est-ce que vous savez le mot Yokaye? Comment la maboko, la mona kemoni mot Yokaye? Allo ba. Bon. Après bango pe bato a Martin baye kotia ya bango bien que ya bango pe bazokata batu mitu basukisi caméra kaka boto zo monate tomoni moi muki wana tomoni mais il y a quand même une différence. Est-ce que tozo ça la polémique par rapport à ba plein na ebité règle ya jeu yango yi soki tondimi na règle ya jeu wana biso nyonso tokosala nini soki te
Peuple Yangayi akende na élection ndenge kadima nikomemaye tokokende na maboko ye makambo oyo kadima lobi nayoki yango ok tokovanda na mesa biso nyonso tokoloba ye règle ya jeu yango oyo soki tondimi na règle ya jeu wana biso nyonso tokosala nini tokosala nini tokosala nini soki te tokoloba tokokende te tokoloba Ce qui m'a sali plein wana sali, c'est à la gloire de qui? C'est parce que tozana posa ya peuple wana sali. Biloko wana ya ba polémique eko biso awa tolingi tokende pe stade de martyrs en tokende pe na ACR. Et après, même ceux qui toko tondisa, même ceux qui toko benga bato, est-ce que nous répondons aux besoins de ce peuple-là? C'est ce que moi j'ai dit au capable. Lobi nazaki na quartier Lubudi. Fabrice Kasongo Banza. Fogotala. C'est un jeune. Papa Lézer. Papa Lézer. L'espoir de tout un peuple, capable de présenter l'homme de parole, Yowana Zoya, Toya Mayo, Dele Senyoli, Namaboko, Tobeta Maboko, Wana présence capable président, Eliezer Tamboué. L'incarnation du véritable changement, l'espoir de tout un peuple, Asser toujours Litoro, Zotini Mobimba, Asser ne tombera jamais. La diaspora Asser Libanga. Yamone Torbata Ase, ils appartiennent à l'actionnaire. Robeta Maboko Makasi.
toyamba capable président de la délégation de Sengeli Bandeko. Vraiment, et mon ami. Pays de nos aïeux, avec toutes nos richesses, oui, nous sommes capables assez. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation assez. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation assez. An honor and a privilege to be here with Eleazar. Alobi Ezaïse Bogosala Awane Eliezer. I've never met a man that's more integrous, more loving, and more kind, but I see more beautiful faces out here. Asenso. Alobi amona no batute ya esengo ya kitoko neti bino akumi kinzambe bona bino. One more thing, I want to give you a blessing from my heart to your heart. Thank you for standing up. Here's a blessing, watch me. Alobi boy. Azo sala eloko moko pona go bénir bino talandi ya sala mo. Thank you. Aser show. Aser show. Bana quartier Lubudi show. Ba mama show. Banyisa. Banyisa. Bazo banga to bazo banga te. Bazo lenga mokonzi. Bazo lenga to bazo lenga te. Bakokima mokonzi. Aseliba. Ibanga. Salana nuko. Aseliba. Ibanga. Salana nuko aselo ba olembi boyko. Aseliba. Ibanga. Na lingi na invité nanu capable Fabrice Kasongo Banza bo éviter bo éviter. Boye bien. Fabrice Yaka, Fabrice. Yete. Pardon, on s'est trompé. On s'est trompé. Fabrice, Fabrice. Yeyo, yeyo. Fabrice, yeyo. Ok, yambaloyo nakobunga te. Yambaloyo nakobunga te. Fabrice. Ye. Ometela ye maboko Fabrice yeyo. Fabrice yeyo. Bagoyi baje goyi. Oh. Yete. Yete. Yende. Fabrice Banza yeyo. Ok. Narate 4. Narate 3 fois. Ok. Yambara oyo na korate te. Fabrice. Yeyo, bomani ye. Bomani Fabrice. Yete. Ok. Gozela, 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 gozela. Yaga, yaga. Fabrice yaga. Yeyo. Yeyo. Balobia zalaga pembe. Yete. Babia zalaga pembe. Ok. Nezaka sitozwa mutu mususu lokola molinyi mutu mususu. Tozwa mutu mususu. Bomba. Emke zaye. Kafungu. Oye zaye. Yiwana. Fabrice ndeyo. Bazele mikasongo mabe. Yatoro. Brenda. Obetele maboko makasi. Ase, libanga bizu. Parti abandonné. Kasongo ne tombera jamais. Mwana ndako. Ase chaud. Chaud. Comme ça, napesa ye moi micro alo bata moi muketi. Comme ça ngana ya ko continuer. Oye.
oyo nde vrai Fabrice oyo te ya oyo kuna te oyo pe te oyo aza na libumu munene aza suspect bongo oyo azobeta drapeau boye te bon zela nano natuna bino bozela awa soki nalobi na bino na bato nyonso oyo toza na bango bolingi natikela bino nani bokopona nani nazotuna boye na bato nyonso naza na bango awa soki nalobi natikela bino mutu moko bokopona nani bokopona mundele te ata bino moko boza pe egoiste tomemeli bino na mundele ok toyoka kasi Fabrice aloba ata mwa moke bongo tozonga Aster chaud. Le bout du chaud. Le bout ne tombera jamais. Le bout ne tombera jamais. Le bout du chaud. Comment nous sommes capables. Nous sommes unis. Nous sommes en action. Aster ne tombera jamais. Aster ne tombera jamais. Aster na Lubudi ne tombera jamais. Ba mama na ba papa na bilenge na libetela yo moko maboko na ye ndenge tomesana koya eza mbala liboso te eza mpe mbala suka te tozalaka po tomesana deja kobeta masolo lelo nalakaki bino ete le 25 tata na nga kosala nini akoya nalobaki le 25 tata na nga kosala nini akoya moni ntango na banda kopesa bino message kakoya azalaki nawa te azalaki na voyage na États-Unis ntango napesi kaka communiqué ya le 25 ayebisi nga lobi nakotika nyonso na mpo nasala nini nazonga na kokutana na Lubudi yango wana eske tokoki kobetela yeso maboko bolingwa boye tomona ngote vraiment nalobaki tokobenga ye aya na présence na ye biso tolobaka mingi te po yende akoloba yende aza na maloba ya bomo ya Congo yango wana ngai naza kaka Jean Baptiste oyo naye kofongola nzela yango wana ngai moko naza koyebisa ye deja nano problème na biso ya Lubudi papa ndenge oye awa capable les intambwe mwana kolo lopango le fils unique de son père nayebisa ye bino autre fois ke babota ye moko azalaka mibale te oyebi yango babota ye moko ngai mpe abota nga moko bao nyonso batikali wana bana bamama leki bana batata mwasi bana banoko ce n'est pas pour yo mona bakoma koko ya kolo toza ebele wana toboyi toza ebele Lubudi toza na problème ya courant tata na ngai nayebisi yo na quartier na ngai awa toza na problème moko ya makasi oyo eleki baproblème nyonso ezali courant koya na yo na mabele oyo tuvele biso solution ya courant. Je suis le fils unique du fils du Bayer, Eliezer Ntambwe Mposi Charmant. Aser chaud. Bana Lubudi chaud. Est-ce que na kozanga kozala fier na mutu lokola Fabrice? Boyeki tous. Boyeki lobe. Vraiment. Boko pesa ye confiance ou boko pesa te. Accompagnement des autres. Tosandaku, Deli Badeni. Aser chaud. Chaud. Je pense que Ebele et Lobami na Fabrice. Place nazalaki akovana nazalaki komituna na koloba lisusu nini
parce que tolingi kozwa bino temps ebele te tolingi boye tokutani tosololi mwa moke topanzani comme ça tozwa rendez-vous mosusu ya kokutana boye te ye wana pesi atyenga nyongo alobi ifo nasomba lupango wapi Alubudi. comme ça ntango biso nyonso tokozanga kura tokoluka solution boye te nde loko awuti koloba yango wana alobi lokola soki yo ye osomika lupango awo pasi ya mai pasi ya nzela pasi ya courant lokola yo kobana kovivre yango koluka nini solution aser chaud bino peuple kozwa courant eza droit na bino bozokanga kozwa mai eza droit na bino bozokanga yango nayebisaka bato boye depute azalaka mokonzi te bozokanga kobenga depute o chef eza ya pamba parce que depute azalaka mwana bitinda ya pepe boye ye na quartier Lubudi bolobi na ngai toza na problème ya mai toza na problème ya courant ntango nazobima mosala na ngai eza ya kokende yake bana Lubudi solution eza te jusque là depute ye wana depute aza motu te deke bovote ye ale ake asali clôture ya molai azwi basoda 6 amitieli ye moko mibale azotambola na bango mibale bazotambola na mwasi na ye mibale mosusu bazobaluka na bana na ye eske ezalaka oya na lupangu mwa ye okota ezali nga nalobaka na bato awa nalobi mutuka nga moko na kumba okokuta epa na ngai policier te ya likambo nini parce que sécurité ya un élu eza peuple na ye soki omoni mutu sécurité ekomi makasi tuna ye ozobanga aser chaud oyebi aya bato basambelaka bazali awa batombola na musati kuna ezala bayaya moko basambelaka te merci beaucoup soki botali na bible Adam azalaka kosolola na nzambe bazosolola mukolo asali masumu akeye koluka place ya kobatama boye te soki omoni mutu abandi kobatama yebaki asali nini alors ndenge tozoloba awa DG oyo ya SNEL basuspendaki ye avant-hier namoni mukanda balobi bazongisi ye ekomi matakita tokomeka lisusu kokutana na ye deja lobi lundi ngana kobenga d'abord oyo azosala intérim natuna ye transport ya bana Lubudi ezali wapi voilà wana zaka moko bien que ye moko azoloba je suis le fils unique moko ya bana na biso. Parce qu'en politique, on reconnaît la grandeur d'un leader dans ce qui fait grand son entourage. Ce pays mérite mieux, bande konanga. Nous avons tout. On n'avance pas parce que bisomoko tozali kobaluka kobomana. Les gens restent là. On nous a fait rapport à Batou. Batou ba ke réunion. Réunion na bino za politique. Bokamati kombo a monsieur Tambwe Bochewan. Eliezer, Aser, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Nazani ministre te, ni mandataire te. Kanengo zomona Aser show. Siko lobby miteme vimbi bang. Biso samedi, l'opposition a annulé la manifestation Keba Conseil Rezaï. Biso samedi, plein à Kabinda. Kabinda 102, plein. Donc, faire azobeta, ceux qui la costa azaji kobeta, mususu ceux qui wera kendai kobeta. Plein, on n'a pas annulé. C'est ça aussi. Il ne faut pas voir les curieux. Biso tozana ba membre, le capable, le membre du parti. Tozana ba membre à côté faté, on n'a pas les curieux nous. Lobi suko ba moni Tokena Scott, c'est un américain. Tokena yena base à Kasongo Banza na quartier Lubudi. Aser chaud. Bamoni Mundela Zoloba Aser chaud. Les vents qui secouent. Kuna bakabela kabatu mongote.
eloko ezoswa bango asalaka ndenge nini asalaka ndenge wana. Il y a les gens qui sont portés par bato misusu. Et nous c'est ça. Tolukaka te koluka kosala ba foule ya kotalisa bato ke biso toza danger te. Totalisa pe danger wana na kotsunga peuple oyo azo souffrir. Lobi babele linga makambu ya courant, makambu ya mai na Kinshasa na quartier Lubudi toza ngaliema. Okomitu na kote ni ngaliema. Wana boye toke kuna komona siko ba politicien mususu ba komo kende. Na kende États-Unis na tamboli ba état siko nde bato ba yebike ba champagne ezalaka na États-Unis. Ba Washington charo ezalaka na États-Unis. C'est pas possible. Boni bilanda landa boy. Nazo suki sawana pona lelo bande konanga. Ça fait très mal. Histoire oyo bolandi. Ezo soit ezo dérangé. Toza ba parents. Mettez-vous à la place ya mwana mobali oyo. Mwana na yo à 14 ans. Et puis l'enfant te parle. Papa filme ngai. Et kotika la souvenir. Kinshasa komi makambo ebele. Mais ba mususu pe bazo sala pression na justice. Botika ye. Bakoyeba ke bino bozana ba relation de eni. Dis-moi soki oyo alobi akosi. Lokola ba médecin mibale wana bazaya kokangama. Mususu ako boko ya bopesi droit de réponse na bino. Ce plateau est pour tout le monde. Wana zo finganga Eliezer yango député yango ka kosala ka émission. Oui. Naza député ya kosala ka émission. Masolona député. Bokanisa yike na okende nenge ba msu bakenda. Masolona député nazaka ka. Yango bomoni na koti na TikTok. Papa tchelanga na page na nga ya TikTok. Député koti TikTok. Kala mingi te bokolanda nga na TikTok. Izaka muke tapote ta. Moko na zolo ba makambo. Et puis bazo benga te baloba ka tapote soki ozana live. Bongo nga na ebiam. Ngai na koti kaka nanu ndengu wana. O député ozokota wana ezamonda buzoba. Tangu YouTube bandaki na ba Facebook ezaki monda buzoba. Ngai na koti nanu kaka wana soki bokolanda ngata. Biso kaka na TikTok wana tozo TikTok tozo pesa la information. Soki na kota ka TikTok te olingaki oyeba ke Jean-Claude Vwemba démissionner mbangu mbangu. Olingaki oyeba te parce que wana eza moyen dès que nazo information na koti wana. Allez to tapoter. Ba ko balobi te ko tapoter te moko pe nazo tcha vidéo wango ezo kota so ezate. Eza biloko nazo yekola où est le problème? Allez, il en est fini. Abonnez-vous. Nous sommes sur Ndeko Eliezer Tokoma. Tozaka bo chaque 22 ya série ezali kaka. Côté ya ebele makelele na makelele anyanya wanyanya. Shwa seka lumumba. Allez, tomonani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.